nyonso ya congolokolenews.com lelo congolokolenews.com azana kimbanteke na kimbanteke ya solo bomoni esika nazali eza bongo toloba wapi y'en a marre mouvement de révolution oboebi e kambami na président Célestin Biolikadite obomesani komona ngana e partout dans le monde na ba émission tokosala lelo ayeko conscientiser population ya kimbanteke tozana base ya kimbanteke na moni kala mingi te na bandi bokomona bilili bokomona bandeko oba ekoyoka masolo ya mboka président Célestin na souci ya likambo mabele na biso tobi pona mabele tokovanda nyete pona mabele tokoloba aye bongo kosolola na base na ye koebisa bango ko informer bango na situation politique de l'heure informer bango nini ekoleka bongo na kati ya mboka asolola na base basala moi échange na simanango na bandi ete jeu ya question réponse ekozala base ekotuna epe mituna ya kopesa biano kasi mama na likambo eza kosolola na baimboka na base na ye atalisa bango nini ekoleka na kati ya assemblée na biso nini ekoleka na kati ya gouvernement situation politique nini ekoleka na mboka actuellement yango ndeza mama na likambo oyo président Célestin Biolikadite ya y'en a marre akosolola na base na ye tout à l'heure ngana bino tokutani juste après merci. L'indépendance de son enfant, notre coupé, et pour les bons, prenez les tribés là, dans la paix, on fait plein allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, Anthony. Le sacré de notre solidarité, fièrement saluer la méthode de notre souveraineté. Plus de 10 millions de morts na Est, ya République démocratique du Congo, et l'eki nombre ya ba mort oyo ya génocide ya Rwanda. Parce que boyebi lisolo génocide à Rwanda oba boma ba kata batu kokata batu wana bakufa mukie mais oyo eleki na est eleki nombre ya batu wana alors ce qui génocide à Rwanda batena kango rigueur balandela kango na ba communauté internationale pourquoi génocide esalami na RDC bakipaka yango ti donc elinko lo bake congolais aza nyama n'est-ce pas congolais aza nyama Congo eza poubelle bakoki kosala tout ce que balingi na Congo. Alors biso na yanamar tolobi trop c'est trop. Tokolande la batu nyonso baza complice ya mort ya ba congolais. Plus de 10 millions de morts on eza o esalami na est. Mais ceux qui tolobi to matisa chiffre. Tozo ba o ezo salama awa ba crime ezo salama awa na régime en place. C'est trop. C'est trop mes chers frères. Ba o ba kufi baza makila na biso. Ce qui biso tozo bafoué yango, ce qui tozo négligé yango, demain kozala tour na biso na kati ya Kinshasa. Parce que ba Rwandais basi ba tondi na Congo. Ba Rwandais bazaka sans pitié. Ko banda na régime en place, ko banda na mitu tina se. Bref aneke meli melo bazo sala. Mutu nenga na lobaka. Mutu bazo sala tina armée, tina la police. Rien que pour ba konza population congolaise, ba tonda na kati ya Congo, tozana eloka kolobate. N'est-ce pas? Génocide basali et qui tina niveau ya bakuluna parce que acte oyo ya bakuluna eza acte oyo etikala kosala matena Congo na biso bato bakataka bato machette sans pitié eza bangonde baye nango pour vous dire que bazo semi ba biloko belebele yango to lobaki to sala descente wana to sala marche de victoire tina palais du peuple to yebisa ba oyo wana soi-disant ba député n'est-ce pas malgré baza élité baza nommé parce que les députés n'y sont pas nommés, nommés qui sont nommés, mais et c'est là qui n'a parlé du peuple. Parler du peuple, c'est pour le peuple congolais. Et fait bazana quatre parler du peuple, il faut travailler pour le peuple congolais. Mais c'est le contraire. Il y a tout ça la marche, mais ma pekisa kibiso, bande comme soupe, bangaki. Mais en tout cas, gloire à Dieu parce que tout ça là qui toujours na victoire. Fungula ki banderole na biso na victoire ndeko nanga nazo ebisa bino bato yo ozomona ba batu te so to continuer ko banga bango ba onyata biso ba jouaka na psychologie na biso
bayebi ke Congolais bangaka na ye akobima te. Or soki to bimi pe ba osala eloko te. Moi je vous assure. Soki to bimi ba kosala eloko te. Bayebi ke Congolais bangaka trop. Moyen ba bima ezate. Mais soki pe to bimi ba kosala eloko moko te, n'est-ce pas? To bima ki to koma ki na victoire. En tout cas félicitations bandeko mingi ba yakite là. En tout cas je vais le dire. Ndeko tozala ki na ye. En tout cas ndeko ko telema akita na victoire boko betela ye maboko parce que aloba ki nanga c'est amona ki ye moko ba policier ba yaki pona ko menacer et ngape na za facilité na yebisi bino na za facile à manipuler te na za facile ba policier ba za wana pona ko batela la population na ba bien na bango mais ba policier ba komi manipuler ba yozo ba ordre mal donné ozo comprendre toi ça binemi ba policier na biso te ozo comprendre mais ba ordre o bango baza ko exécuter eza yango na te eza droit na biso to ça la protestation eza droit na biso to ça la marche eza droit na biso to telemelelo ko moko boisongolo mais ce bango bazo ya pona ko boma biso en tout cas wana to retourner sikoyo regard na biso pa na bango ozo comprendre parce que to yebi banda kuna bango to yebi bisika bavanda to yebi ba famille na bango bango bazo betaka biso ba masasi wana ba lacrymogène ba yeba ki baza pe na ba famille na bango na kati ya ba bato wana bazo réclamer réclamation ya Yana Mar eza kaka te pour la biso population ça même menacé ya armée tozo telemela même traitement on va traiter ba soldats na biso traitement on va traiter même ba policiers na biso en tout cas to kitaki wana message lekaki nazalaka même na mégaphone botala ba risque wana pour vous dire que ngai moko soye nazo banga te ndeko pourquoi yoko banga ba ndeko nanga na kitata tozaki na victoire na mégaphone n'est-ce pas nazo mégaphone ndeko yebi na banda ko ganga na victoire tala risque victoire boyebi victoire bien na banda ko ganga na victoire ba congolais to lamuka trop c'est trop ba kabila uti ko signer ba accord tout na lobby yango message leki bana poto pe ba monaki message wana ba féliciter biso ata soki nazaki nga moko na bande komi bale misato mais eza na kombo ya biso nyonso na Yana Mar donc honneur ya Congo eza na pa na biso Yana Mar yango nazo benga biso to kota to mi pesa corps âme esprit même. Parce que les Camerounais libérés Congo ils ont na corps, na âme, paix na esprit. D'être libéré Congo na biso. En tout cas, yangwane zaki lokola ba sincère félicitations nanga pe ba remerciement nanga et pas na bino nyonso bandeko ya Yana Mar. O ba sa dera na ba o ba sa derete mais je crois que beaucoup ça déré parce que les mouvement ya ba peuple congolais, les mouvement ya révolution, les mouvement ya soulèvement populaire. Merci pour na ba merci on a ko présenter bino yangwane zaki lokola ba remerciement nanga to remerciement na zo présenter ba meilleur V na bino nyonso bandeko na ngai ya Kimbanseke ba combattant pour la liberté et la libération du Congo na présenter ba meilleur V na ngai na bino je crois que nazalaki te nazalaki libanda ya Kinshasa libanda ya mboka na kendaki na ba raison moko toujours politique hein, parce que Yana Mar azokota partout tozo côte ça vraiment réveil wana isika nyonso nazala kité mais na musika bandeko bazali ko benga tozali pe ko sola moi mukena bandeko nazo présenter penza ba meilleur V na bino nyonso en tout cas année 2014 ezala année moko ya kolongola ko banga ya kolongola crainte kolongola nyonso o eza comme ba difficulté face ya mabele na biso 2014 c'est la année ya détermination et c'est la année ya ba descente ya protestation et c'est la année ya ko mettre en garde pe ya action ya mboka na biso donc et c'est la année moko pe ya sécurité ya solo pona ba cadre pe ba ndeko nyonso ba militant ya Yana Mar pour la liberté du Congo. Merci mingi malgré ba fait tango lekaki ya banzala ya kosakana te eza na onka ndengo na échanger na ngoti mais to bunda na fin que nyonso wana elongo. Merci pour na ba meilleur VO na ko présenter bino to zongsi maloba pa ya ndeko na biso je crois on peut entamer déjà na merci beaucoup naebi ke
soki to sepeli na ndeko na makambo ndeko ayiso to beta maboko ta muke poto remexe pe ndeko sele na ebité actualité nini oyo toza na ngo ndeko sele abombeso actualité nini oyo kopesa biso simana yango nde to koleka na grande partie oyo tebiki ba combattre bazozela ezande ya mituna mais to leka na actualité tozungu sima papa ndeko sele apesa biso ba information o ayena yango pona base na Kimbantseke. Merci. OK, merci beaucoup. Pour l'actualité, premièrement, lutte na biso ya Yanama, lutte na yo, nanga yezali, to s'informer. N'est-ce pas? Problème ko tozana ngona Congo na biso ba bombe la biso ba information. Mambo yele kana mboka na biso to yebi angoti. Donc boza bleu. Donc ezaka olalio la muki, bazu ba chaîne na bango lukuta nde batikili biso yango. Tozo lité afin que information ya Congo ya mboka na biso ekenda tati bandeko bazana maya ntanga kuna, n'est-ce pas? Bandeko bazana maya ya babenga ba maya nini za ya CCC bandeko bazana na semba kakuna na kati kuna bandeko bazali kolo, n'est-ce pas? Ba yeba makambo ezole kata soki bazana courante soki bazana courante tokosala balolenge nyonso atana banzela ya ba track banzela ya ba nini toko banda ko distribuer bato ba ka information actualité ndenge nini ezokende. Bon, première information tozana yango na mboka na biso en dehors ya ba massacre o salami elandani to utaki ko mona wana kutezana ngo information ko bombela biso te mutu nyonso yebi makambo elekaki le 30 décembre na aéroport elekaki na RTNCP na état major général de la République. Makambo elekaki kuna soi-disant bato ya prophète Mukungubila yango nde eyaki susu ko ba perte makile tangaki na ba innocent ezana bato belé. Pour votre information bato bakufaki ebele ba bombe la biso toujours vérité na ba innocent ba mama mapa bakufa, je vous assure bato misusu bakufa ba bombe la biso. Mais eloko wana egozala wana eza lokola information to débattre yango mutu na mutu poser question par rapport ya eloko yango. Deuxième information oyo eutoleka toujours na mboka ezali assassinat ya Mamadou Ndala azalaki colonel ya opération réaction rapide. Donc yende mutu azalaki ce qui est loko moko eleki kuna mutu akokita mutu liboso papa asilisi yango. Donc mutu abundi makasi, je vous assure il a lutté pour la paix na est. Ça reste à vérifier. Parce que toujours kota toujours na bozindo ya koyeba parce que liwana eza flou ya makasi ko sakanate malgré ba pesi biso ba instruction ba lobby eza domaine militaire muta kota na profondeur te menga na zoyebisa bango eza domaine militaire mais domaine militaire ngo eleki na Rwanda te eleki na Congo. Congolais nous a censé koyeba o eleki, n'est-ce pas? Domaine militaire ba traiter ngona ndenge na bango ba militaire mais biso photo ça la informer comme il faut. Toyeba ke Mamadou Ndala zalaki militaire mais il était aussi congolais, n'est-ce pas? Abunda ki pepo na Congo toza censé ya koyeba ba information wana. Information muso ezali ba utaye ko publier Rwanda. Site moko ya Rwanda et bimisila ki biso déjà liste ya gouvernement ya cohésion nationale. Biso AT régime en place à bimisina no liste ya ministre na été mais Rwanda ça bimisi yango abimisi déjà liste na ya tipe na ba opposants ba congolais na kati na bato ya majorité. Quand je dis ba opposants ba congolais, j'espère que vous comprendre tozana ba opposants ya régime en place ya Kabila na ba opposants ba congolais. Donc au nyonso zoka bazoli baleka ba opposants ba kota na concertation bazoli ana Kabila baza ba opposants ba congolais baza ko s'opposer contre volonté na biso ba congolais, n'est-ce pas? Oh biso to lingi yango te bango bazo sala. Donc yango to benga bango ba opposants ba congolais. Faut bo changer langage, n'est-ce pas? Bo benga bango ba opposants te parce que bo ba opposants isa vague, n'est-ce pas? Faut bo préciser ba opposants ya banani. Est-ce que baza ba opposants ya Kabila? To baza ba opposants ya population, ya peuple. Donc baza ba opposants liste wana bimaki.
liste wane bimaki Rwanda nda publié yango. J'espère que vous êtes des intellectuels pour vous poser des questions par rapport à la liste. Comment expliquer? Tout examiner. Comment expliquer? Liste. Quand on dit Fumutoto, Rwanda Pesi, non. Poste, non. Prénom. Namubimba, non. Erreur était, et outil na Rwanda. Là, c'est pour. Bazaro se moque na Congolais, n'est-ce pas? Wan est à troisième. Quatrième, Ezali Oizoleka na Congo na biso, na Kinshasa précisément. Opération de Kofi Elekawa. Lelo ekomi na yebite se ba pesi ngo komba opération nini? Opération ko brûler ba biloko ya ba Congolais. Elongo na Kanyama yango ezoleka. Actualité musu ezali lelo na ngongo na zoyebisa bino M23 azongeli ba activité na ye ndenge elongo bani. C'est ça l'information. M23 azongeli ba activité na ye aza ko sala recrutement azozwa aokotisa ko enregistrer bateau. Et puis, abandi déjà attaque naïe. Pour votre information, déjà, moi, territoire, mon co, ils ont déjà menacé. Naba M23. Information, monsieur Ezali, na Équateur, lobby, nazaki information, wana. Nazaki information, wana, na Kotipe, nazaki information à partir à Kuna, Moutouma, Benga Kinga. Mais pour na vérifier, na Koti na ba site na koti na ba chaîne oyo ba comme na radio Kapi et ainsi que na ba site ya ba chaîne mususu international ba lobeza na troupe armée ya ba militaire moko bazana kati ya Gemena ainsi que na Gbadolite bazana non identifié. Maintenant c'est ma qui mardi et c'est ma qui panique générale na Équateur parce que bayebi ko identifier bangote et c'est ma qui trouble ils ont banate baza ba M23 to bazali ba FARDC ti lelo zo banate comme on a déjà que tozana batu moko to ba kambi moko ya bango baza ba irresponsable comment soki ezali ba armée na biso faut administrateur du territoire, il faut responsable ya Équateur base à la informer qui va dépêcher peut-être là besoin déjà ceux qui besoin qu'on noter mon ko ya question beaucoup poser et là comme monsieur ezali budget matata mponi outé ko présenter budget na yena ensemble toujours il y a 7 milliards comme d'habitude 3 ans déjà en gros tozalaka na budget moko me balobi que nini ya ceux qui soit disant nini ya macroéconomique eza vraiment économie évoluer to comme vena musika mais moi je crois que ce qui économie na biso ezu elamoko ya makasi budget pe faut et mata mais budget ça toujours stationné kaka sika moko wana pe za moko ya ba actualité et puis actualité mususu ezali par rapport ya ibsaki biso to la publicité na yete mais za information caméra ba interdire ye abima libanda ya mboka abima libanda ya mboka te et puis procès pe na wivini moleka et de deux gouvernement ya Monsieur Kabila ti lelo ezo tardé kobima to ebité ba komi na niveau nini moi moké ba information otozana yango wana et puis na niveau international bande ko na biso ba combattant baza ko préparer marche moko dernièrement basala ki marche wana ezaki na plus de 5000 combattants au babimaki na nzela ko sala marche contre
contre la signature, contre ma réunion au M23. Ça qui on peut préparer le sous-marche sous bientôt. En tout cas, nous avons toujours ensemble pour lutter pour Namboka. Yangwana moi muke ba news, to ba information. C'est à vous maintenant de réagir. Merci beaucoup, merci vraiment. Si vous avez maloba na assemblée, na vu que ba mituna ezala mo ebele to potanaka. Président Nabiso dans le parlement Nabiso. Si dans le parlement Nabiso. Oui oui. Dans le parlement Nabiso bien quoi Nabiso. L'information ya le si vous avez na mutuna par rapport à la politique, par rapport à ndenge oyebeli, par rapport à ndenge oyokaka, moment yango yo. Au telemi, au 5 maloba, au poser question na yo, président Zawa, ya lingi président Zabi ndeko Zawa, aza pona ko répondre na mituna na biso. Maloba ezongi na mboka na bino. Merci. Mazinga. Bongai question na ngai ezabo. Bon. Ezape bano na mingi atelemi popelo a l'été pour la délibérer peuple. Mais par après ce qui a commis influencer quelque part a copé mano cause de peuple na écrapé mano a tiré bango a conseiller a tiré mano na camp. Siko yo na bité. Est-ce que ndeng vraiment nous osamano pour tema pour la leadership pour que nous ndetinga n'a pas pris ya Rolanda yo. Mais est-ce que au côté quelque chose nanzela ou non? Sona yango. Na mon osali obezo na parti politique. Donc ça c'est le président. Malgré organiser qui on a kindeko, président. Pour ça la partie politique ambition nous tenons pas mon sous je la partie songolo olongwe pour ça la partie oyo tombizo na mutuna yo moko kaka ozili kanisi oyo mitonga zongo voix série à ma question où il y a liboso ils a beaucoup plus position. Hein? En tout cas, et malade. D'autant que tu as la deuxième série à la question, et ça c'est par rapport à l'information autopécie. Donc maintenant, tu as dit que tu as une position, il y en a marre. C'est ça que tu as eu la question, et ça sur ce point. Ok. Première question, Zaki Yandekonabiso, à l'obi, Tomona, Batebele Bazwa, peuple Nasimana Bango, Bakenda, et puis comme il y a une population à Esanga. Parce que nous le prenons, il y a une position. Donc il y a une lutte pour la positionnement. Donc gangi tango ya rojo bengi ba bende ba tie moi ministre moko boye quelque part mandataire bourgmestre to nani allez asundoli population congolaise. Ndeko na ngai na bandi na début na ebisa kipino eza lutte pe likambuya mabele, n'est-ce pas? Na epsa kibino na biso ke zapona député, ezapona soki nani, j'allais pas venir ici na Tchango. Fagina souka peut-être na district na nga ya Funa. Mais soki na zotambola Congo mobimba, ezali pona révolution. Aux après, au lobi na ngai, ngape na après. Et loko na lobai na bino ezali kambuya trahison. Au moins ba pasteur baloba mingi soki mutu amoka assemble ba soko zo tsa musapi boye 4 o ezozongela yo moko, n'est-ce pas? Tant nazo prêter au doigt boye na bien il faut tellement ko trahir te les autres bangai moko pe na trahir te, n'est-ce pas? Ndeko na ngai to umeli tangu mulai na ba trahison pour na mboka na biso yango lelo Congo ekomi na niveau ekomi parce que mutu azo welela intérêt na ye, mutu azo welela alia atonda abosa même ko contrôler mabele na ye. Donc, mouvement Oyo, to ngai, na katia mouvement Oyo ndeko na ngai, je vous assure, je vous donne ma parole d'honneur, n'est-ce pas? Na lingala, na opesa bino maloba na ngai, Oyo zo uta na motema na ngai, n'est-ce pas? Soki bino bo tika ngai te, nga na kotika bino te, Congo e ozala ya biso, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, nga na zo ebisa bino, ezalo kwa na zo sala, ndeni baloba, na zo lapanda iliboso na bino. Nazo prêter serment liboso na bino que toko simba na loboko
à condition que bino bo trahir parce que ngana zo sa position na ngai que na ko trahir te et loko moko e okabola biso ngana bino eza trahison pe ezali liwa n'est-ce pas ou bien ba bominga ne peut-être et souki mais ce qui n'a na vie na o trahir te motuya ya mbongo to ya positionnement eleki motuya ya mabelete nde loko congolais linga comprendre yango nde loko sikonga na lingina cliquer na motuya ba congolais yango wana donc de konanga zala vraiment assurer ndenge yo lobi ko za prêt ngape na za prêt pour na Congo to simba loboko na loboko to kotika moko te na kata esanga o akotika na esanga ezaka o ya ko trahir oyebi haute trahison muto nyonso azo trahir sort na ezaka liwa logique yango wana sort neza kaliwa alba onyo so ba trahir wana zo mona baza ba traître wana ata lelo bazo beta tolo bazo konza suka na bango ezali n'est-ce pas tango trahir na lo bango na ba nevisa bandeko mingi lelo ba kopesa yo mbongo ba pesa yo $1 million $1 million so ba pesa yo pona ko trahir ndeko na yo to mboka na yo tango zui yango somba pe déjà tombe na yo parce que ezali wana yo o sombi nde liwana yo n'est-ce pas donc pour la première question réponse yango na ndeko. Merci beaucoup. Qui est derrière toi? Deuxième question, qui est derrière toi? Qui est derrière toi? C'est JBT. Hein? C'est la musique, la musique. Faire, n'a sali album, qui est derrière toi? Ndeko nangai, le loko pe bomi Congo, manipulation. N'est-ce pas? Manipulation. Ba Congolais ba mitikaki, ba manipuler bango. Lelo eza difficile attendez na lo bananga boyeza ba misuba ko douter c'est no bike mutana simana ngati misuba za wana ndenge toza kakawa ba robeta ntembe n'est-ce pas misuba robeta ntembe poni ni congolais mesana kaka mutu moko ndazo tinda ye lo tokoma lokola bazoba moko boyeko mutati ndio kendo sale loko wana na conscience na moko ko fana teke non o comprendre que non naza na prison fona lamuka le soki mutalamuki mutu ne sokensaka a o yaza na mutu na simana ye ndeko Eliezer atuninga question lobi soki soso azo vimba na nzungu seke mama na ya azana se so mwana soso azo vimba na nzungu seke mama na ya azana se menga na zo sabino so ngana zo vimba na nzungu parce que ba ancêtre na nga bazana se kimbango azana se ba onyo so bakufa pona ba martyr ya indépendance bazana se est-ce que vous comprenez? Donc mutazana simananga azati mutazana simananga ezali yo nanga soki to simbani ka boye to bundi pe to liti donc mutu ya influent azate n'est-ce pas ouais on peut sanga mbongo naza kutu grand maman na mpiaker je vous assure maman est bien ngo na oko poser question mo so ko répondre bino maman ba makamunyo sto sala awa tito yawa na pesi yo combien je vous assure nzamba zo yo kabiso hein or soki ezali ke mutu azali na sima na nga na makanisi ya bato poya awenga oza peut-être bambongo ndeko tokutana na bino pesa bino combien papa bolimbisa papa Deki azali moko ya Yanamar azo représenter Yanamar na commune à Selembao n'est-ce pas donc aye donc yepe azalo kola porte-parole na biso ya Yanamar donc à tout moment ils ont bata onsunga na bandolo bimate na banda koloba yende muta bandoloba hein bon tout n'a pas question sur na za simana ok donc ndeko na ngai o a poser question sur na za simana ngai hein mutazate yo tozaki na victoire omona kana na simana biso oni nda zaki na simana biso parce que oni hein to contactera ye pour na moi sécurité mutazate donc ndeko na soli omoni ke po ba biso azotu na sena za simana po azana ba assurance ay ba kende to obi maboyi mutu moka zana simana biso ba biso ba tuna bango te pona mbongo pona Yesu mais ba tuna kaka pona moi assurance mais pona sécurité na biso mutu ana simana biso eza banzamba ba koko na biso vous comprenez nga banzamba ba koko oye komeli mama lobe koko ya solo bandeko ya congolocolenews.com tokomi na suka ya échange ya lelo ya Ionamar na base na ya Kimbanteke ya solo ezalaki conscientisation en plus jeu ya question réponse bandeko balukaki koyeba lisolo penza na bozindo ya Ionamar président Tondeko Célestin Bioli Kadité apesi ba réponse o esengeli ya solo pona
na mabele to telema to bunda bisika nyonso bozwami pe tozwami congolais telema bundela mabele na yo ya solo kaka ndenge tolobaka seul la lutte libère toko continuer koloba tokolemba te pona masolo ya mboka. Merci na Marianne Mafolo azwaki ba image oyo, merci na bandeko nyonso bandimaki kozala na esika oyo, merci na Patrick Sala oyo a monté ba image oyo, et un grand merci na Love Luciana na kutani na bino mbala ya sima. Merci na Love Luciana papa na Nadège, merci na bandeko nyonso obosali confiance na Congo Lokole, Flori Baleko Mosso, merci na confiance bosali biso, merci David Olito, merci bandeko nyonso na kutani na bino mbala ya sima, Kimia Boboto o mabota mabino, merci.